C'est vraiment ma meilleure amie. Dès qu'il y a un soleil, pas na bango. Ami nangai bazolo moi. Est-ce qu'il y a un moyen ya tikalane awa? Et pas na bango banzima qui bazaki d'accord. Nangai ko tikala wana. Na koma kiko bimana petite sœur na ye. Petite sœur na ye wana azana mwana. Degré to komi. Na degré to salaka na ndeko mobali wana. Aibite ke mwana wana azande yangai. Babeta basala tout. Na ebisa ye okoki jamais koloba kese meze yanga. Na isa bango te basale mabe. Me baluka kaka balongola ye to bungana. Balongola ye to bungana. Masamoni mutola ndanga wana. Azali grand frère à moi sinangai. Donc aux gens qui se retrouvent dans un hôpital, dans un hôpital à Suprom dans le Boko, dans un ici, à cause ça coûte que violailler na butu, violailler, dans l'église on va violailler, ça vraiment terrible. Pour commettre déjà où ils allaient des péchés, où ils allaient il y a impudicité. C'est-à-dire aujourd'hui on a quatre impudicité, mais on a quatre mensonge. Parce que père il y a mensonge, c'est le diable. Parce que nous on a oyo linga kaya linga. Donc on a qu'après il y a pour ça la nuit s'oppose à eloko oyo lingi. Parce que maman et moi na moi si on a oyebi que à laquelle la bateau va violer moi na mabe. Le fait que bango va violer ka été, mais mon toi ça la acte wa les ayo. Malédiction est tombée directement du cola mutuna yo. Mwana oriti abota ngade na za papa na ye. Hein? Oh, t'es là na duko zela. Nayebi ke André. Mais soyez pas que ça va cher pourquoi est-ce qu'on nous permettre de mettre ma caméra parce que Anderson riti mona sakani mwana yo bato basala ngai kina zoka boye na passé une opération ou ba dépenser ba mbongo belé na mama yebo. Maman kota ba nyongo lelo musoto luka mwa ko futo kajwe zate. Anderson de yunu biza kosa nyoso. Tena yunu za kosa nyoso. Oka ndoki na bizo mama na yoka mutite. Chebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Chebiso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc
le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des problèmes de papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la délivrance. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a beau tâter, ni un côté la qui est beau cabane. Et là, on y a aussi la mission à tout ça, la nuit, on a tout ce que vous avez. Il est doux et agréable aux enfants de Dieu de rester ensemble, fidèles internautes. Bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Nazarane sengote onyoso na yaka liboso na bino na nzela etando eke parce que nzambo asali ki tozala sous en bonne santé tokota na banda kuna bino sans invitation apesi biso souffle de vie tika ete kimia e umia na mabota na bino. Émission oyo tosala kango ezali te baibale kaka baza mabe koleka mais bayaka parce que ba moni fardeau ba koyiko mabango moko te ndeka bible lobi venez avec vos soucis bopesa nzambe ba fardeau na bino en tout cas ya ko décharger bino ya bayaka na nzela émission Bravo Jésus ko se décharger sur ce plateau. Je ne suis pas seule, je suis avec la servante de l'Éternel, Maman Héroïne Maombi, une femme de prière, une femme qui craint l'Éternel. Je suis avec elle, n'a profité pe na ngolu na ko vana pembe na servante boye déjà on sait au dégager nga pe na ko bénéficier. Maman Héroïne, bon week-end. Merci pareil, Maman Myriam. Bonne santé. Nzambeno azobatela biso, ça va par la grâce. En tout cas, ils ont déjà Kenzamba azobatela biso. Vraiment. Gloire à Dieu. Et frère, na pesi ombo te kombo nani. Merci kombo na Anderson. Aza ndeko mobali vandi na commune ya Lemba. Merci frère Anderson, on va na commune à Lemba. Maman Maombi, tu as déjà na frère Anderson na plateau. Kamba biso na losambo to yeba eloko memi papa Anderson na Bravo Jésus. Merci beaucoup Tosambeli. Le Dieu de mon appel, le Dieu suprême, le Dieu de toutes choses. Yahweh to dédié moment oyo na salo boko na yo. Zamballiance nyonso o eko se passé yonde kamba biso. To telemeli puissance nyonso o eko tato na kombo na yo te. Ezana mosika ya bana na yo. Règne à maître enseigné dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Anderson, au salarié na vie, au tangaka, au travaillaka. Merci. Na Silisa déjà kala azali diplômé na pédagogie générale azaka mutu misala maboko mwa bamisala ebele de na meka kusala c'est un peu ça. Oui papa Anderson sangoni memi na kati émission Bravo Jésus. OK. Na yawa parce que naza na problème moko premièrement oyo eleki nanu maele na ngai et puis habité ceux qui na koki kolobango ndenge nini tuna kosala ndenge nini pour que nazwa solution na makambo wana. Voilà pourquoi natalaka Bravo Jésus tango nyonso et
namoni ke problème on aza nango na voix ngo na liboso na bino bomeka kosunga ngai parce que na makasi na nga moko eza insuffisant na makasi na nga moko na koka te yango na medisteki na ya nano awa naloba makambo wana po naza mutu nakoki te kovivre na makambo moko boye na kati na ngai donc nakokoka yango vraiment te yango nabaki na ya nano awa nameka kosola na bino bolokela nga pe solution lokola bolokelaka bandeko mosusu. Tu as disposé à Koyokayo, je te présente la servante de l'Éternel, Maman Héroïne. Ok. Nous sommes disponibles pour toi, frère. Tozo Yokayo. Merci. Ça tombe bien pour mon aussi. Moussa Nzambaza. Maman, elle a vraiment un problème sérieux. Elle a vraiment un problème. Elle a un ami Nangamoko. Nous collons ensemble. Bon, Coco l'ensemble, c'est trop dire. Tu mets ça qui vraiment. Tu as le famille, je peux dire. Tu as famille, tu m'as dit qu'on foutait là. Le pango moko na bango. Moi, bah, difficulté zalaki et pas na biso. Et maman, papa, bah, c'est des steaks qui balongwana parce que bah garantie bah bilo mo. C'est qui vraiment ma meilleure amie. Dès à kinde ko sole pas na bango. Ami na ngai bazolongwa. Est-ce qu'il y a un moyen ya tikalane awa? Pour te vendre na bango puis et pas na bango banzima qui bazaki d'accord nangai ko retikala wana et puis tu vendre cannabis pas de problème donc les cambosa té vraiment à mabe mais na moi quelque temps na komaki ko bimana petite sœur na ye na komako bimana petite sœur na ye donc na komisa ke lokwa moi sinanga tout mais là qui vraiment tout mais là qui toujours banni puis na moment on a solo ba petite sœur na yana azana mwana wa uti kobota azana mwana et puis parce que logo ça passe pas na ngai ça que degré to komi na degré to salaka na ndeko mobali wana aebite ke mwana wana azande yangai. Oh, comment ça? Donc, il n'est pas au courant que Yondom tout s'entale qui n'est. Oui. Ok. Pas na bango ba habiter. Ok. Le pas na bango ba habiter. Et ande ko moi ça comme na zemi nanga. Parce que quand on bobolingo mo bo na ko loba. Bobolingo mo ka ya bongo. Et tout ça c'est tout comprendre. Bobolingo mo ya ba bongo kaka et puis mais c'est meilleur au kota. C'est meilleur au kota. Et pas na bango ba loba ndenge nyonso ba beta ba salatu. Na ebisa ye okoki jamais ko loba ke zemeze yanga. Punga e pa na bino nazalo kwa yaya na yo. Nazalo kwa yaya malgré na mabe moko bo ese komi déjà mais asala kango pe na part moko ko batela na no pe ngai personnalité na ngai. Donc il a ne exige ki abomba. Oui. OK. Oui. Ba beti ba sali nyonso vraiment ba ko sala. Aloba te loko te nini te ke ngani naza mukolo mwana wana. Aloba ta garda secret wana lokola la bomba ngo to bomba yango na koloba ya bomba nga pe na bomba. Na kendaka na vandaka na saka nyonso. Mais problème na ngeza ke mwana za makila na ngai. Aza makila na ngai. Ata lelo to bito bomba yango ti wapi. Bana kaka. De bana kaka. Mwana makila na ngai puis akoli pe déjà apusani. Suna tambola na ye bato ba ebisa nga ke mwana ngoboko kana boye. Le sotali mwana wana textionner mangai. OK. Donc take mobali tango bato baloba bongo ngamo na kati tanga na Santa Loro mo boye. Roi nzube moko boye zo soir ngai. Teto mesani déjà. Donc mwana so aza mukasa na elonga mutu nyonso ko manelonga na bonesa ba réponse na pe sara bato. Pe sara bato. Mais nga na ebiki wana mwana ngai. Ya mina nga wana akoma ape ko suspecter ngai. Akoma ko suspecter ngai ba série moko boye. Mais na lendi saka motema neke nga na ko sa mambo wana te. Naza jar ya bato ba ko sa makambo wana te. Azali kaza petite sœur ninga zwa ngai. Donc nga na ko sala ngote. Mais ça de makambo si salama ki puis
eloko makasi ezali lisusu oyo ezosala pasi vraiment ezaki mina ngana soki bomoni ye na moment oyo eta aza nango aza na défaut ana défaut moko akutana nango na vie défaut wana donc moto aza à la base ya défaut wana eza ngai je peux dire eza ngai parce que il y avait un moment où donc tu bandais koyoka na te na petite sœur na ye c'était prévu to quelque part to solo là to mekana ko vandisa makambo to yeba to ko sala nini pona ko na bima na kati ya makambo wana et puis ndeko na nga wana akoma ko bandai ko filer ngai aka olandela biso malembe sima tukomi place moko place wana tukomi na super lemba wana na yebani pe déjà bato bayebi ngai na yebisi ba masamo bazalaka wana bayanki naisa bango te basale mabe me baluka kaka balongola ye to bungana masamoni muto olanda nga wana azali grand frère ya mwasi na ngai mais soka alandi biso ti suka osala des autres blo mwa bongo mais bosunga ngai boluka moye bosani bolongola ye mwa menace mais ya mabe te donc nde so tolobi yango bien otinde moninga bato baattake mpona akanga bino te bon baattake ye mais koattake ye te koagresse ye kobeta te bambu ye kaka de pourvu ke nga na longwa tobungana mpo nga na comprendre ke ya olanda ngai anolanda ngai namonaki nde ntango bayanki wana bakomi wana bayanki mpe baka mystique babandi kogele ye bamenace ye bekomi mamba bitumba nga nakendaki nayebi te donc ozonga na ye kose retrouve aza na hôpital azwi problème na loboko bazokisi ye babilo mwa bongo bapota vraiment aza vraiment na défaut donc eloko nini awa lelo eza olingo oyebisa ndeko no vérité ke mwana oyo petite sœur aza na ye eza ya yo na ndenge babeta ye azwaki shot bongo yo mpe moto otindaki oui c'est ça par là azali na tuna mwa question moko ya curiosité petite sœur ya camarade na yo aza na bacopine te azala na bacamarade te nde ezalaka bafille aza na mwa camarade akobeta lisolo aza na bacamarade et pourquoi abeta ata lisolo te ngai nde donc ngai nde napekisa ye mpo toyebi mitema ya bato te mama na ngai ngai nakozala na secret moko nabetela mi na nga nayebisi ezala mpo na biso mbale mami na nga mpe wana kozala na motu moko boye meyere ami na ye mpe okobeta oyo wana mpe c'est comme ça eloko ekendaka nabondela ye na bolingo ya nzambe nayebisa ye ezala secret ya biso mibale akosa kutu ke baviola ye na butu baviola ye ndakendaka eglise azonga baviola ye ezalaka vraiment terrible batika baplainte na bala police tosala tout plein baporta baplainte contre inconnu mais lokola moto moko amonana na ye te le dossier tisila babi te bazwaka mwana babokola mwana eza problème te mwana na kozala motu lobi na vie mais nga mpe lelo nzambe akomi asali nga mwa ngolo mama na ngai toza bato tozodebrouye makambo ebele koluka kosundola makila moko ya yo eza déjà fardeau donc oza na kati ya culpabilité ya korécupere mwana ebongo frère natuna na motuna ya kosilika te tosolola merci yo ye bazwi lokola yaya ebela basi bazali libanda yo olingi kaka leki ya camarade nopwani merci maman bon au début nazalaki na baposa wana te nazalaka mpe na makanisi oyo alinga ye te nazala mpe na makanisi oyo alinga ye te mpo tovandaka mpe mais nayebi mpe te loo nini esalaka tokóma na bongo tokóma na baphase moko boye tokóma bongo mais ezalaka lokola kaka blague en tout cas mama héroïne le monde et leurs choses makambo ya mokili en tout cas mama Myriam alandi problème ya ndeko na biso yaya nangi naloba no eloko moko mama Myriam bible ezopekisa bato convoitisme omoni convoitisme ezomema lelo bajeune na makambo ebele ya mabe kaka bible ne ezoloba na biso que jeune réjouis-toi de ta jeunesse mais sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend donc sepeli na bolenge na yo
sala nyonso okoki kosala omoni ke naza jeune naza elenge nakoki kozwa mwasi nyonso nakoki kozwa nakoki kotia zemi nakoki kobota sala bana mwasi me bible ezoloba ke okoki kosala nyonso wana me kobosana te eza na mokolo moko video ekobima. Amen. Mama Myriam eza na bato ebele bakanisaka te ke jugement ezala bato mosusu bakoma oloba ke enfer na lola eza kaka awa donc lola c'est-à-dire motu soki osali malamu lola osali mabe nde enfer. Détrompez-vous, enfer existaka. Amen. Lola pe existaka. Siko eza yo motu fo pona part entre lola na enfer okende wapi. Amen. Donc lelo oyo okoloba ke oui osepelaki bazwaki yo ndeko oui pona nga tant que mwana na nzambe est-ce que oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo? Bon, nakenda église. Voilà. Bato ebele bakonfondaka kokende église na koyamba Yesu. Mama Myriam bandoki pe bakenda église. Yes. Ba magicien bakotaka pe église alobi bena au nom de Jésus. Asimbi pe Bible asambeli. Mais kobengama mwana na nzambe eza différent. Kobenga mwana na nzambe c'est-à-dire que oyambi ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo ozwi baptême. Ozwa déjà baptême? Non, ok. Voilà. Mutu nyonso oyo atalaka baptisé ye wana nde abengamaka enfant de Dieu. Ye wana nde abengamaka mwana na nzambe parce que ondimi kokufa na ye potom bazwaka mutu bazindisi ye na mai eza okufi na Yesu. Ntango bazobimisa oyo eza ke osekwi na Yesu. C'est-à-dire ondimi kokufa pe kosekwa na ye. Nde mutu wana akomaka mwana na nzambe. Alors tango kokoma mwana na nzambe Bible ezoloba ke ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Tango komi mwana na nzambe oko se conformer lisusu na makamba mokilo yo te. C'est pour cela Bible ezoloba ke c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire tango molimo na nzamba kovanda kati na yo. Molimo na nzambe da ju contrôle ya vie na autant les hommes ont parlé. C'est-à-dire molimo na nzambe da obala kosani kotambwisa yo. Elobeli na yo, lolenge na yo ekokoma elobeli ya mwana na nzambe. Soko lingaki ndeko mwasi na bolingwa solo. Parce que eza inceste te, aza leki na yo propreté. Onga okende na famille na ye. Osololi na bango. Ke mama nga na sepelaka na mwana na bino. Nangi na joye comme mwasi na ndimi pete ke mama Myriam camarade na koboya. Et ce que ça dans na intention ya malamu alingaki baboya ti. Mais le fait déjà ya kozwa mwasi o famille eyebite na consentement na bino bibale oui. Mais au péché qui ata elembo na libota na bango te bo commettre déjà o ezali péché. Na condamné te mais na so talisa yo pour que to sunga yo ko okangola. Bo commettre déjà o ezali ni péché o ezali ya impudicité. Or Bible zo ba na Galates 5 que ba nyonso o ba kometaka impudicité ba kotika la komona royaume de cieux. Amen. Ba kotika la komona bokonza likolo te. C'est-à-dire ndengo za beso ki Yesu Masia azongi lelo. Yeba ke place na yo na lo lezate parce que o kometaki impudicité pe lisusu libota wana zo vivre na kata lokuta ke mwana na bango ba viola mais yo ndo za responsable. C'est-à-dire aujourd'hui vivre na kata impudicité pe na kata ya mensonge parce que père ya mensonge c'est le diable. C'est-à-dire soko kelaki na voie normale bange baboya te. Ozu mwana bango pese lembo osali tu ata ya koluka ke ba yeba o na famille engeke za malamu. Alors eloko nga na oyebisa yo il faut oyamba nanu Yesu. Lokola mokonzi pe mobikisi na vie na yo. Oza étoile moko makasi. Mais étoile na yo ezala étouffé na ba désir de la chair. Parce que ndenge ozana oyo lingaka yango lingaka. Donc ozala ka prêt ya kosala nyonso pozwa eloko oyo lingi. Ndenge yo ozali. Donc oyo lingi osala kaka tout il faut na zwa yango si ça dit que na payer prix pour eloko na il faut na sala. Mais eza esprit moko ndeza ko animer pour que o commettre makambo nyonso wana. Mais eloko nga na oloba na yo
ça là ba repentance sincère parce que Bible ezoloba que mutu nyonso oyo akoyambola mabunga na ye obtenir oyo ezali miséricorde epai ya Nzambe. Amen. Parce que Nzambe na biso aza miséricorde. Amen. Akolimbisa yo parce que aya na mokili mpona bato ya mabe. Alors pardon na yo to confession na yo ezala sincère que na ye ko avouer te po komi na posa mwana. C'est ça. Parce que na komi na posa mwana po mwana koli nde na ye ko avouer. Po ba peso accès ko mona ka mwana na yo za accès mwasi na yo mais na kat na yo obongwani na yo te. Non. Mais avouer que na ye ko avouer pour que na yamba pe Yesu lokola mokonzi pe mobikisi nanga. Na tika banzela ya kobebisa ba vie ya bana bato. Amen. Excusez, pardon. Natika ba vie ya ko commettre impudicité. Na ndemina zwa Jésus-Christ na vandise na kati ya motema nanga. C'est à ce moment que komona ke Nzambe akosala nini akolimbisa yo parce que ndengo zana nyonso ya yo ezo marcher te. Nakosi? Te maman. Makambo esimba te, rien ne marche. Vraiment. Misala nyonso oyo lukaka na mokili oyo babenga na ko kaka. Partout kendaka ba porte nyonso kotaka bakangelaka yo. Ata po muta kabela yo ekoma problème. Po nani otambola na fardeau moko boye. Parce que maman ya mwana mwasi wana oyebi ke alakela bato ba viola mwana ne mabe. Oyebi yango. Oui. Parce que tant il y a bêtise que ba viola qui est maman na bango alakela bato wana mabe. Le fait que bango ba viola ka été mais muto asala acte wana eza yo. Malédiction ne tomba directement likolo mutu na yo. Amen. Yango moni que rien ne marche na vie parce que so vivre na mari ya famille moko boy. Yango il faut luka Nzamba limbisa po luka famille wana elimbisa yo. Pour malédiction maman Myriam. Ah wata biso do sambeli po na ye pour que Nzamba limbisa ye. Sans pardon ya famille wana frère wa pa avancer te. OK. Ata to sambeli po ne photo kele na inde to ko bengisa famille wana ba ya. Bakutana mama na longola maluba po ya loba to na mutaviola mwana na ye. Voilà on a koki oloba ya. En tout cas mon frère Olandi servant de l'Éternel ndenga lobeli yo. Koya pa biso te kaka pona okomi na poso mona mwana mais ya liboso basengi yaka sala repentance sincère ya mibale bokokende liboso ba famille ya ndeko mwasi pona ete osenga ba bolimbisi. Alors yaya tosola na vraiment mukie na ndenge ya bomoto uvai na mona na ndaku tango bazotuka ye koloba mabeli kolo na ye ba miso pe bacholi ye ya kochola pe bazanga ite bazochola ye ke ba violer azwizeni talabo yo moko lokola moto obana ko se sentir ndeni. Je ne sais pas si on a koloba nini habité. Non toka. Oui, toka parce que dans maramba malamu te. Donc on vivre na kati ya mabe na koloba. On vivre na kati ya mabe. Punyonso diboso na banoko mona ngolo kwa aventure le quoi no théâtre mon robot. Mais na comprendre que nazo vivre na kati ya réalité ya maloba moko boye pour ezokanga ngai yango o mama otu koloba mama nyonso na osala esimba te de nyonso na osala esimba te do nayebi te so na kosala nini nayebi te so na koloba nini naozanga maloba koloba awa naozanga maloba koloba susi na ngaza bosunga ngai yo foza makambo oloba putango sala ki likambo zaki na makambo oloba en plus mwana obengo yaya na sira bana obengo yaya oui c'est ça obengo yaya donc bazuyo vraiment grand frère mais yo sepeli kaka mwana azuyo grand frère akoma mwasi na omonte keza loka pasi hein yelo kapasi en plus tango oloba peke ozwaki ka bongo ndeko na nga basakana na mwasi te siko ndengo ye awa lelo za posa nzamba okila o mawa est-ce ndengo zo yebisa ndeko vérité o kende kozwa pe courage ya loba ke mwana bango lokwanga mna bizaki na ye na bala e ya ils sont envoyés quoi depuis na papier mouchoir to sunga ndeko parce que comme des jeux longi na mai makasi
habité nino na ko sala maman so na ye awa c'est parce que naza abattu na koki lisuté force na bino ko sunga ngai pe force nzambe merci maman eko sunga ngai po na habité nazo vivre wapi na habité maman sikoyo na minute oyo na ndeko mwasi bosololaka kosola nga na ezaki dimanche donc aboyi nde koyoka ngai je peux dire aboyi nde koyoka ngai parce que nayebisi ye nakomi na posa nazwa mwana natikala ta yaya na ye normal ke yaya surtout mais nazwa mwana aboyi koyoka ngai donc abaza na posa oyoka ngai te naza na eloko moko te oyo nakosa nini nakoki koyebisa ye epa na bango bayebi ye ke azala nde baviola ye papa mwana wana azalaka te donc nabosana ye nabosana mwana donc nabosana nyonso mama nayebi te nakosala nini pour le moment nayebi te bon sikoyo olobi ka oyebi te mais oyebi ti okoma na niveau olinga leki ya camarade mais oyebi mais awa ekomi nayebi te oyebi loko oyebi eloko osala te oye na makolo basala nzambe misakoli mpe ekwele yango wana mais avant tocontinue tolanda nano sport ya orphelinat bravo jésus bana na biso na nzela ya mama Lydie babeti mbela mpo na lisungi batangaka baliaka baza na droit bavivre vie ndenge moko na bana oyo toboti na kati ya bandako tolanda sport ya po tozonga Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus ngomba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Eko komela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te ko kanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà bandeko balandi touti kolanda bana biso yo otali sport oyo nayebi ke nzamba kozanga te kotuta yo $1 $10 pourquoi pas $1000 pona kosunga bana biso batangaka. En tout cas, bavivaka kaka ndenge mona bana banda kokanga motema na oti. Meka nzambe parce que bibelobi bo mekanga soki na ofungula manisa lola te pona kopambola bino. Alors nzamba kosepela makasi soki tobakisi un plus na mai o ba orphelin ba melaka na savant o ba nikaka bilamba to na frais scolaire o orphelin futaka. En tout cas, 4e génération na yo ekozala béni parce que nzamba bosanaka makamba kitoko o biso bana eto sala raté.
na plateau toza ndeko na biso mobali oyo ayaki bongo kopesa biso lisolo azalaki bongo kovanda na moninga na ye moninga adoptaki ye ndenge tolobaka lokola deuxième famille na ye e na kati ya ndako ntango ndeko avandi ye nde abebisi kimoseka ya leki ya moninga na ye mpe akomaki na zemi e ya wangani bagardaki secret elongo na mwana mwasi ke baviole ye nzoka ye nde azali responsable ya zemi lelo ndeko akomi na besoin ya mwana mpe akomi na besoin ayambola liboso ya moninga na ye ke ye nde azali bongo papa ya mwana oyo ndeko ne ya mwasi ayebaki na kobota e ndeko na nga oyebi ke frère oyo opesa biso numero tobenga aza deja na bantenne na biso awa eloko nga na osenga yo ozwa courage ntango ndeko azokota osolola na ye parce que toza devant mosala ya nzambe akooriente bino epuis nzambe asali yo grâce ozwi masakoli na yo yo ozala na vérité liboso ya ndeko azokota ndeko Israël kotela biso ndeko na biso aza wana frère nayambi yo na kombo na Yesu bonjour bonjour toyambi yo zwa place zwa place mais Anderson mais tant que bobi aza so na église aza bien te je ne sais pas oui ndeko Anderson muta bengi yo parce que toza masolo off to solo ensemble na mama na biso na yo ali so na siko vanda mais so yi masolo ezalaki bongaki bo atongi to solo na même na ndako mais nazali na mosala na osala pe akati ngai eza malamu kutu ndenge respecter appel na nga fanda na merci beaucoup merci vraiment pour la compréhension. Je te présente la servante de l'Éternel, maman héroïne, Ndeko Kombonani. Mais non, on comprend parce que na mona ba caméra donc sinon c'est tout faire na zo comprendre problème ngoza ya ndenge nini odoke ko sola ngote na ndako malgré ezuma batembele na bon azaka camarade da comme da ndeko na nga ezo déjà ba tante au mona na te aza numéro na nga ndenge bobengi nga balinga pe nga même na ndako to solo la bon epite eza cinéma to non eza cinéma te ndeko abengi parce que za besoin sola na yo mama ombi natike le frère omeka un peu pour préparer shalom frère ouais shalom bonne santé ouais, en tout cas na ngola nzambe malgré mamba mokili ba maladie ba nini mais toujours bikaka na ngola nzambe gloire à Dieu nzambe azwa likolo nasepeli parce que on respecter invitation et invitation oyo eza pamba te parce que hasard epa nzambe ezalaka te c'est ça nzambe ye moko ayebaki le pourquoi il faut ya awa parce que na nzela ya makambo oyo ndeko aza nango fo aloba na yo ekolibere yo ekolibere mpe ye na osenga ozwa kimia oyoka ye asisa ntina suka lokola nga moko nazawa nayebi nde nini nzambe akopesa biso moyen ya kokalme situation oyo ya Anderson ndeko ye wana soki okozwa courage ya koexplike ye makambo to révélé nyonso oyo olobi na biso awa ozala mposa ozonga so na badetail ya makasi te ezala vraiment mwa bref na oyo essentiel okoki oloba nde mpo ayeba bavérité nyonso epuis nayeba nde tokoki kosukisa likambo problème yango na oyo comprendre te na moni oza sous émotionné ozopongosa motoki na elamba problème yango eza nini babiki les linges sales ça se lave toujours en famille soki likambo ezalaki ngoko benga soki eza ya ngai parce que obengi nga famille eza monene mais obengi nga ngoko benga ngai quelque part tosololi mais na miso ya bato boye ezaka problème yango eza nini ndeko Anderson mais ozolela André ndeko André nani akufi okufeli nani opo yebisa ngango fo benga nga boye batia ba caméra et puis ko bandi kolela nazana naza mabe nakoka toloba te naza vraiment mabe naza mabe zwa place nano omeka olimbisa ngai
na ona webisa yo osekisi ngai bandanga na ebo Anderson tolie tokoli totamboli tolali sika moko naswana na yo te omenasanga te ofinganga te osalela omo boye te liboso na ngai po ebima lelo polo bananga ke nalimbisa yo nayebi te problème yango nini oyo kolobaki oza mabe po namona eloko mwa mabe te epa na yo envers nga pour être clair likambo yango nini kasi Anderson, est-ce que oui, courage? Oui, oui. S'il te plaît. Zamobali, nous sommes moi si bien. Loba na ye, tout ça va pas na yo, n'est-ce pas? Sois courage, n'a pas que ça passe au jour qu'à sonner au loba na ye. Mais vous avez n'a pas ça y a pour loba. Alors soit ce que courage on a loba, zamba pe sous bakas. Saint-Esprit pas fortifié. Flori. Oui. Et puis qu'elle est là peut-être au bout de son mokano bako inanga vino na mobimba. Naza mabe pana yo na otu na sali yo. Non seulement yo na otu na sali libota oyo. Yambaki nga na mona mabe na bino moko te pana nga. Mais ngali naza mabe Flori mwana oriti abota ngali naza papa na ye naza mukolo ozila nanu ozila donc ti osala bayoko nyonso nde eloko ningo oyo apondre nga kimona oyo iti aza nde mwana yo o tezela nanu kozela nayebi ke André mais so oyebaki eza bajara makambo boye pourquoi ce que olinga kopermettre ke batia bacaméra boye parce que Anderson riti mwana azalaka nde mwana yo. Mon Dieu. Oh! Te yebisanga ki osala no baventure, soit te yebisanga ki te mwen ntango Rich abotaki, nde na bande ko vivre na ye nde ntango abotaki, mais koloba te ke mwana Rich aza na nde mwana yo. Eza aventure te. Namoni ke naza nakomi na suka. Androza mabe, hein? Est-ce que vous comme motema mabe? Donc t'es zela nanu. Donc natan union so biso to zui donc ya kova na mwana wana ya kobokola ye ya koza na ye, toi tu étais là comme son père. Ndeko tika ino asilisa pardon s'il te plaît. Nebi keza pasi koyoka mère amina ona likamba boy. Tika vraiment ndeko akoma na suka. Maman azaka sous camarade na ngai te. Akoma ndeko. Donc même na famille, même na quartier, même na entourage, je veux dire que Anderson c'est mon frère. André, peut-être que nous avons un apaisement mouki. Est-ce que vous famille yoki, tous vos camarades, vous venir ba yoki buzoboy. Mon Dieu. Mais mon client m'a bien, hein. Moula muzoba, obangala baloba bololen kemi donc zoba ndengai. Mais André ngoko telengana na balaba bozaki na place au vendati après tout. Donc nga sele buzoba ya kozwa yoko okoma vande pa na biso. Tika na ndeko nanga. Ndeko zwana okimia tika ndeko asilisa papa. Tika na kolela nga kokarbo ete na oya olelisa nga na Jésus. Yo na benda ko suspecter yo. Combien de fois na lobi na yo?
Est-ce que tu te souviens un jour, même si tu vas moni, il y a bien été. Au répondant à ni, que c'est ta petite sœur, non? Petite sœur, non, donc moi, na de moi, na yo. Aux abandio sandoki. Donc, oyo sali ndeko nanga, occupe au mangai. Tu peux me tuer na koufi. Frère, zwana kimia moi muke se calme. Maman, comment on a cause kimia? Comment on a cause kimia na buzo baboui? Yo zwana kimia de quoi silisa ko s'exprimer. Po ezaka likambo wana tetika silisa vraiment tina suka. Ya garçon vas-y. Amabe pas na Flori. Oui, on s'en a besoin de ton mutema mabe. Ya Flori yo kayekasi. Bon, secret moko de choses aux quoi jouer bon so qui a mis badikasi. C'est la série ça. Ni de souche. Donc bon yo famille nanga hein. Et ça la mère bongo. Na no vivre na rite. Comme na jemi. Sinyo so bande ko lobana ndako. Bapiki ngai nde mna pikisa ya nzima. Ato alakisa ngai kenga de mukolo mwana nyonso wana ngai et puis namoni ke nakoki lisu te tena medesitaki na yawa naloba ngo pa bamama basuna ngai et puis mabe o ngako nayebi ke nasali o mabe ebele Flori limbisa ngai bamenasa yo komenaso bamenasa yo ngai nazalaki à la base na yango ngai nazalaki à la base na yango na comprenant que bane kolandela ngai na rite bien na super ngai nde munayebisaka bakulu na bamenasa yo me basala o mabe te babungisa wana nzela tomonana te et puis nde nayaka komona na hôpital. André, le monde est méchant, vraiment. Donc si je comprends bien, pour bandana mieba ngai na salaka nga Flori, no bakuna ba agression ati. Donc ba agression ka mbala moko na vie, on a tika na souvenir na motema nanga. Ezaya kuna za na loboko. Papa la kisa kwa ngona. Donc si je comprends bien, bato basala ngai ki na zoka boye na passé une opération ou ba dépenser ba mbongo ebele na mama yemo mama kota ba nyongo lelo musoto luka mwa ko futa occasion zate André tu nous as causé nyonso c'est ça Ndeko zwana okimia mame royi Anderson de yunu biza koza nyoso tena yunu za koza nyoso otanto kilebizo mama na yoka mutute na bisio na yoka mutute dobini wa mitema otanto ki na wono sanga sali bona yo ngala tu na yo na ndako na biso otanto ki na bisio na makabo suka rate o molo ko kimia na biso o ko luka place o kende oke musika za ndoki n'importe quoi. Anderson. Eza ba situation mususu esenga toujours esuka boy parce que ndeko oki passe hein. C'est normal. Anderson omoni passe ndeko o azwaki lokola ndeko ne mobile. Omoni passe na ye ma mère en tout cas na tikeli au cas parce que Nzambe nangaye. Anderson. C'est tout à fait normal de quoi réagir boy. Pour nangayi ko tenir les regarder. C'est tout à fait normal comme on a que choc ou atika na na vie na ye mobimba. Et tika loko la souvenir moko boso avant d'entendre master on a dit ça. On a yamba na bokola. To na vandi se panga kadaki na place à rolala tenga na joie la tena ndaku na biso. Et yenda komisinga boy. Mama Myriam na lobaka batu bazaka na facilité ya kosala batu mabe. Muto somona kosala mutu mabe muto trouver ngoza facile. Mais tant que comme ko limbisa, eza batu muso ko limbisa, mais tant que lembo moko etikali po bosa na ngoza problème. Pour chaque jour banoza la lali ala mutatali master mutasala. Mais loko na yebi ke
même si basala o mabe ndenge nini mwana nzamba bombaka na motema te ata e blessa yo ata o raisonnaka yango na supplier yo mutu ozolanda pe biso kokanga yango na motema te bosana mutu nyonso oyo asala yo mabe bosana yango ya Anderson eloko kande na lobaki na moment ndenge komi boye omoni yo moko situation il faut to luka kaka famille et yana maman parce que yépe à réagir à ça mwana mais responsable et ça maman ou aloba maloba ngai kutu eza kutu papa ya Florité na retenir yé vraiment mingité parce que yé aloba maloba monte ko peser likola vie na yo mais maman moboti aza nzambe ya se yende mutaloba ki maloba wana fode maman aya tangu mama bakoluka mama koya ata beti yo ata mama ko tomboka yo mikitisa kaka il suffit osa nini ozwa pardon ya mama wana po vie na yo esa nini efungwama mais nzambe na likolo alimbisi yo le fait que yo o avoué na yo awa nzambe alimbisi yo mais par nzambe ezalaka par ya bato pe ezalaka donc kanisa te ka soki nzambe alimbisi biso esili wana te eza na par ya nzambe ezali ya bato pe ezalaka. Yango maman Myriam, tout péché est composé de conséquences. Oroyo ko sala mabele lo sengi bolimbis mais conséquences ba ki marangote. Vraiment. Ndima conséquences wana nyonso ba ko sala eza conséquences a mambusala. Ndima yango po tika na libre. Ozolandanga to ko sala effort to ka famille. Okomona ke to ko tia kimi ko kota famille na mwasi comme les rites hein. Rite Flori maman je crois to ko sala tout lundi. Babenge la biso bango baya awa comme ça to si ça likambo oyo na ndenge ya kimia zwa kimia to ka Saint-Esprit a consoler motema na yo. Voilà maman Myriam. Vraiment maman Maombi merci beaucoup bandeko nyonso bolandi biso to pesi bino merci parce que problème oyo ezali vraiment pilil mo ya pasi pona kwa valer tala ndenge ndeko na biso na koyoka que meilleur ami na ye muto abebisale kine pe abotisa ye et puis même kaka mi wana asala ke bakulu na ba pesa ye défaut munene o ba parents ba dépenser ba mbongo ebele ba parents ba kozonga awa to benga bango grâce à recherche na biso ka ndenge to salaka to benga bango bakoya pona kopesa bino suite ya émission to ebande nini makambo ekosuka. Là je dis merci à celui qu'on appelle Israël Monjo azalaki bongo na sima caméra papa Zara Kapita pe azalaki kuna na régie finale sponsor na biso spécial pe numéro 1 ezalaka bongo Jésus-Christ de Nazareth o asalaka ke to ya bongo na biso bonne santé pe bravo Jésus ezala toujours à la tête parce que tozalaka na nganga moko aleki banganga nyonso Jésus-Christ de Nazareth bino pe bayi bulandara biso partout dans le monde bolembate kopesa biso ba remarque na bino na ba commentaire ba epe bolinga biso te ndenge lo papa Chic Mukadi ma biso to linga bino pe to pesi bino mbote tika ete kimi akolo Yesu Masia e umi na mabota na bino mama Ombi na pesi ope merci pour na sagesse vraiment na grâce au nzamba sali yo pona o pesa bandeko na biso solution na problème oyo biso na bino to kuta su na numéro eza koya tika ete kimia pe bobote umia na mabota na bino. Au revoir. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Armeni, dans la trône ya ma mariée, à table ya boui. Dans la ma verre na biso, verre à champagne, verre ya vin, verre ya maï, et pas la biso, après ça un champagne na verre à maï, parce qu'on a tout. Ah! Ma protocole ya boui. Waouh! Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, tu as qui ba mariage merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Nanu na mona délivrance à boété, na zo mona délivrance oyo pasteur Chico azo sala awa na push ministry,
ezalanga moko te na bato eza forcé te ndenge tomona badelivrance mosusu eza forcé nazomona ndenge nini demo azobima na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezokamwisa ngai naza na esengo mingi mais ntango tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat yango nakumbisi nzambe nanga mingi nde na découvrir ministère ndima papa pata shiko makapo asala pola ngai yepe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munene ba image ezali na pota kasa moja aka pata shiko pota ngai sila basu ekauka penze masala pe ngato na ba na pas na pota pe pota zo ki batin bele sila kati esila ta ba dessin ekauka kati donc na tonga pasteur asima ezaka ba service niyo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV ndaka na TV apporter frère ici natali kamo abonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant abonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zalaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa to pena pe awa pe to do abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a zobota te, ni on peut la kebo kabwana. Et là, on y a eu c'est comme ça, tout ça la nuit pour la, tout c'est le contenu. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.